biso to ya Kelly Just Télévision toza awa na journée na biso ya le 25 décembre oyo babengaka Noël toza awa na église na biso Vie Nouvelle ka ndenge tomesana kozwa bango le 25 décembre nyonso oyo tozwaka bango vraiment bandeko na biso ya Kashu TV bozala vraiment branché tolanda ndenge événement na biso koleka ya église na biso Vie Nouvelle Kingasani oyo bana biso ekolimba babongisaki mpona kozwa baimage na bango okosepela mpe kofete tolanda ebongo ntango tokosilisa awa vraiment tokende mpe kokuta na bandeko na biso bao baofete na Kingasani vraiment ezala vraiment kitoko kolanda kaka bosabone bokoto mpo parce que makambo eza vraiment ebele mpo mosala ebandi ok tokutana la prochaine tolanda makambo nini eleka awa
Dans le bac, tu es dit que ça la vraiment. Comment ils vont fêter, lier, vraiment la minute dans la poste de question, tu es journée na biso ya Noël et les canini. Ah oui. Dans la poste de Tuna, papa na biso bonjour papa na biso. Comment on a ni le baba makasi. Papa Nata. Dans la poste na biso Nata, dans ana le là dans journée. Samedi. Toi samedi les 4. Le 25 décembre. Le 25 décembre, ça va faire ça. Merci maman. Bonjour. Comment on a dit que maman Christian vit vraiment. Comment on a dit que les quantités. Samedi dans les 25. Le 25 décembre, vraiment. Le 25 décembre, vous allez raconter. Merci. Ok, cette chaîne est merci vraiment la bande de l'émission qui est une télévision. Donc, Pascal, quand la bande de l'émission a vu une nouvelle qui a une manifestation à Bango. Nous avons fait un Yasuka, mais c'est souvent dans le quartier Kamboko, dans l'avenue Mutoko. Donc, bana na biso bapeka awa Noël eza vraiment yoyinda bana basape makasi vraiment cameraman na biso vraiment Jérémy tokoki kopusana to tona bandeko na biso bakestion bao balati joyeux Noël bandeko na biso nyasa
Vraiment, Kelly Joyce, pour moi, on a réussi à on a si ma vraiment ça, on a mabe. Donc, on va te faire des choses, on va savoir vraiment. Donc, tout n'a pas qu'on a marre mutuna, journal et le nengo zoleka. Donc, pas bon ma casse, vraiment, bande quoi Kelly Joyce, bah, on l'a dit. Bonjour. Bonjour. Comment on a Clarisse. Clarisse. Ok. Déclare, oui, on gagne. Merci. Ok, on gagne boué, nous la qui s'amile l'autre jour. L'autre samedi, jour nini au sapé boué, mi connais sur la table. Jour à Noël. Ah bon, elle est gardée qui casse ça. Elle est gardée au sapé boué. Ah tout ça. Na kipioka, na quartier nini? Commune. Commune Kimbanseke vraiment bande kuna biso Kelly Joyce awa na commune Kimbanseke parce que c'est na quartier Kamboko comme ça yoyinda to moni banda mama ba no eza koma yoyinda musique nenga boyoka mama to bonjour bébé na ngai comment nani to ba mama kasi ba bande kuna biso Kelly Joyce vraiment bayoka yo ha comment nani Octavie otanga aux en classe aux en première. Ah bon? Ah oui, puis que le lati makas. Ah, ok. Le moukolelo doit jouer. Samedi, le 4e, toi la date. Est-ce que Oyebi le 25 est là qui signe? Jour où on est demandé qu'on a vu ça, Kelly Joyce, c'est ça, Oyinda. Jour où on est demandé qu'on a vu ça, na Kaji TV, on a vraiment branché à Oza, vraiment Oyinda. Donc ça, on communique avec Kimbanseke et Ndemoloba. Ndemande qu'on a vu ça, Oloba, awa. Ndemande qu'on a vu ça, on savait Mangas. Là, on bêtit Mangas vraiment. Eh, le 25 c'est ça, Oyinda. Lo va Lo va, le 25 c'est ça, Oyinda. On fait des vagues. On fait des vagues. La supermarché vraiment, tout le monde a vu ça vraiment trop timide. Nous avons eu une nara pour la caille. Caméraman a vu ça qui pendant pour aider biso pour nous ça. Bonjour. Bonjour. Comment on est? Sarah. Comment on est Sarah? On va dire. Nina Kimpioka. On va dire que Kimpioka. C'est que abana ka Kimpioka ne ba fêter makasi ya. On va na Kimpioka avec nini? Kimpioka. Quartier nini? Kamboko. Quartier Kamboko vraiment bino ne sera bana Kamboko c'est que vous savez makasi obi le la journée. Journée de la femme. Et là boyina. Bande ko na bisa Kelly Joyce vraiment bon ça. Ba misusu bazolo wa awa. Toza na journée ya bonane. Ba misusu na journée de la femme. Tozo ye ba dia bomeza oyinda. Tolanda makanisi ya moko na moko vraiment eza oyi. Ne ko na bisa wapi. Journée oh ça journée ni bandela po on réfléchit sur peu ça biso que réponse à bien. Journée Noël. Journée Noël est là sini. Le moment makasi vraiment ko banga te caméra bangisa te ne ko na ngai to sawa. Le 25 colonie. Ah bon, yo moyebi on mokoye sabota maki. Vraiment to ça to moni bende ko na biso ne ko na ngai. Koni santé. Santé bien, le moment makasi vraiment. Santé bien. On ne connaît pas ça. Ok, quand même occasion à Noël na biso to kuta biso na ndeko na biso awa bonjour maman. Kombo nani peto sawa? Mata mafu atoyoka. Kombo nani? Kombo Bertie vraiment. Joyeux Noël nano. Ok, merci vraiment. Jour non Noël les canons. Tout ça quand on a commune. La commune Kimbanseke vraiment mami. La commune Kimbanseke ndeza ya Royinda. Kelly Joyce to sepele vraiment tout ça pour la commune Kimbanseke vraiment. Et on a vraiment qui faut tout le monde mandeko. Awa bazo fêter Noël na bango les canons de les canons de la mission. Ele ka kitoko mama okoki kopesa na pesa na ndeko moko kote oyi. Merci à Mariam Boté, un gros biscuit. La Bessie Karen, la Bessie Ornélie.
Merci vraiment. tobandaka mpe tosukisaka vraiment tokomi na suka ya émission na biso ya Kaji télévision tosepelaki vraiment toya konfrite na bandeko na biso ya l'église de nouvelle toyebe konfrite mpe na bandeko na biso ya bazane ya quartier Kamboko bomoni vraiment ndenge tosali na video na biso bomoni vraiment ndenge noel ezoleka awa na quartier napesi merci na mama Kelly Joyce, napesi merci na papa na nga Albert, napesi merci na bandeko oyo basamboli na Kaji télévision. Vraiment merci na bino bakote na bino vraiment ebele bosabone kaka bokontinue kosabone na Kaji télévision. Vous avez vraiment décidé, ok, à la prochaine, bye bye.